singa maloba mbula mbwele kebe nyawuzangi singa maloba. Bato ya ndemble GDTV mafuta ya sike zenga obino la grande dame avec un grand G na cadre actualité bandeko babolingo toye na lisolo ya blessing moko ya ba babenga bango banane ba candidat ba contestant tout ce que vous voulez ya Madjabou Rifik Talent oyo ça fait plus ou moins 3 jours que sangwe ko tambole ko epanzani ke blessing akufi to luki ba image ata ya matanga parce que quand même comme star hein to kende tozonga ba image ba matanga pour to meka quand même ko chapo to partager mawa mwana biso akufika boende nini muto to yimba ya pas longtemps même pas ce qui est moi à compétition ou ko sila balobi Madjabou ali lisusu Madjabou ali lisusu nde nini babomi su blessing ndenge nini bandeko bolimbisa eza langa jozo ko loba mabino boyebi ba congolais parce que na babenga ngonini na édition ya Madjabou ya liboso o ezaki Rafiki mais Madjabou tango bandaki 2 ans passés 3 ou 3 ans je crois que 3e année ya liboso il y a eu 3 morts sur la bosanité bakombo bandeko yango ekiminga mwana mwasi moko je crois na des garçons na des frères bakufaka moko nde on a biso moko mwasi surtout liwana ende pesa nga pasi makasi wa azala na problème ya azala problème nini ya nini babenga ngo nini insuffisance rénale et là moi bongo ya azala problème na libungu tout ça o bakoba internat ba on bakota hôpital na mama ye mo bana ko lia biloko ya compliqué total émission de maman bango bazo expliquer une jeune fille amano Mbappé bien moi si kitoko yekuta kenda kuta progresser kuta penza ta kenda musika te la compétition akufaka mama bango le bino c'est juste la maladie parce que ça me passe dans la Madjabou baliye Madjabou babomi bino boyebi ba congolais na mamna biso ne tozalaka. Et puis après, quelques semaines après, ndeko moko mobali pe ayesu kokufa kana Madjabou bato balandaki Madjabou ya liboso à la loupe bayebi makambo na oloba ya mibale penza place penza ba confirmer que non en tout cas eloko yo eye vraiment na makambo malamu te o misala mabe penza ba ko boma. Les amis, excusez-moi baye ko sisa bala batu bino boyebi Congo. Et après ndeko moko so mobala kufaka il y a eu 3 morts et wa mibale nda kufaki azaki nanu na compétition je crois son na bosanité abana o poursuivre nanu nini na ye bon muso asuka na on dirait il est pas milongolela je ne sais plus trop parce que umeli mwa moke mais batu balandango à la loupe bayebi mambo na oloba wa mwana mwasi komona zana ni Arlette Sonia je me rappelle bien, ça fait un peu longtemps, mais bien que l'ongine na omona oka la jeune fille, vraiment ça pas signe de moi sur na vraiment na vraiment kitoko. Bref, blessing aza moko ya bana na biso ba ko contester na Madjabou ya pas longtemps. Na nini na édition ya Rifiki oyo. Ba sangwe panzani ke mwana akufi mais akufeli nini ou encore pourquoi sangwe panzani ndengwana. Actuellement to yebite soki la fille la petite Aza bien. Et ce qui est vrai, elle n'est pas décédée, elle n'est pas morte à Koufité. Mais pourquoi Bapanzi Sango Akoufi est-elle malade ou quoi? Azobela et to likamunini parce que na lingala na adage mo lo ba ma eninga na pamba te hein. Pourquoi Bapanzi Sango mwana Akoufi? Est-ce que mwana aza malade? Si elle est malade, vraiment nous prions au nom de Jésus qu'elle soit guérie. Ou encore to éviter ce problème nini ou celle qui va panza sango parce que c'est vrai bah démentir qu'elle est belle et bien vivante mais tout le monde y a ba image pour na abima lo que non je suis là je vais bien ou encore sa famille ou encore ses parents na éviter ce qui est zali ou na monité mais personnellement en tout cas na mengi ko luka avant na salle émission na monika ka neti na poste ou na na Facebook ba démentir ba lubi fake news aza vivante.
Et na TikTok, vraiment, il y a des vidéos où basali bengango nini. Basali collage ya nini, comment on appelle ça? Il y a compétition, il y a image où il y a yembaki. Série quoi, série ya vidéo où il y a intervenant qui intervention na ina maja borifiki. Moi morceau kangisi yango. Et puis bakomi neti moko na cheli bino wana bakomi que pourquoi Sito Blessing, pourquoi tu nous as fait ça blo moi bongo. Mais na ebité batongo pe basala ba makambo boye, bazala bato normal. Et pourquoi faire une telle chose? Pourquoi faire une telle chose? Parce que moto liboso nanu o azwi likanisi ya kopublier eloko oyo. Avec quelle intention? Aosangona ba objectif nini, aza nani? C'est compliqué. Nayebi te soki baise yango ou encore je sais pas trop. Est-ce que baise kaka ou bien eza likambo mosusu? Parce que bilo mosusu des fois les amis, et si ça maël hein? Ouais, parce que neti eloko so bolingi bobanda ko réfléchir sur yango nanu. Ça analyse, mais pourquoi faire ça? En tout cas, réponse aux alaté, naebite au kiliboma, sentiment kaka, ou encore plaisir kaka, blague, parce que bah congolais bah ça blague à mauvais goût trop, ou ceux qui ont blague, ils appellent blague à mauvais goût. Est-ce que million de gens rondi m'a pas publié moi na yoto bah ça blague que moi na no akufi to yo moko au kufi. En fait, ça n'a pas de sens. Donc, à un moment, les gens doivent arrêter. Je ne sais pas pourquoi, personnellement, pourquoi les gens font ça. Et quand on souhaite malheur, je ne sais pas, lui, moi, kufa. Ah oui, parce que, confession, tout ça, là, il y a un moment où il prophétie à malheur. Et Congolais, so abani ko panda mutu sango ka kufi, mingi, ezala robo ka pe mutu akufi. Toyebi ba makambo. Surtout à star ba mona makambo, maman bilabela mona makambo, mais yenza malinge mingi. Ba panze sango combien de fois ka kufi, mais la dame a toujours en vie et puis est bien importante. Ba période où maman tia la mona kufa ezala ko tuyende ba panza sango ka kufi. Tant que tu as la mona kufi attention, oh mais zambi la belle te zambi maman tia la mona. Pourquoi? Parce que ba uta ko panze pe sango. Surtout ya yeto yo kanga personnellement ya maman bilabel na yo kanga ta ba 3 fois dans média. Donc na habité pour ni bat basala raboé. Et vraiment bien té. En tout cas bien té tout tika biloko. Et na oloba pe na bandeko na biso ba panzi sango. Avant ko ya ko publier to ça l'émission, hein, surtout ya ba sango neta ba mawa boé. Et il faut vraiment qu'on soit le temps qu'on vérifie information pe qu'on confirmer que eloko zo ya ko loba na bato za solo. Ouais, parce que ça na bato misusu nyonso pas la bango za matière et pourtant tout n'est pas matière hein. Poka yo yokaki poka yo monaki yo pe ko beta non, mais il faut vérifier. Babilo on est ya boy. Ba ma mususu bon rimer a to yokaki to elo mo ta cheze mi asali boya songisi boya ya mambo ezala na ngome oke mutu akufi non. Et c'est elo mo sakana ngote. Donc les amis pour na bato ba tuti samaki ba regretaki ba monaki ba yokaki pasi ba lelaki blessing est bel et bien vivante. Moi na bato akufite. Sauf que on voulait quand même avoir des images ya yemoko parce que nayebi ke ba parane certainement ba yoki pe ba yebi. Pourquoi pas qu'on salata émission vidéo émission c'est trop dire, peut-être moi vidéo juste pour démentir la chose. Pour l'exabiso yo non moi naza bien. Ouais, moi na malamu parce que moni bato mususu en passant ba mona ki ba yoka ki ba kanti peut-être pe keza solo. Vous comprenez? Et puis après on ne sait jamais. Donc sur ce, il faut quand même moi démentir et ça la bien et vous allez vraiment malamu. Ce qui blessing à ça la vidéo to ba parents na ba ko ça vidéo baloba na biso que moi na yeyo moi na problème te aux allez bien, mais sinon les amis prions quand même pour elle. Le fait que sangwane tamboli to pe panzani quelque part ils ont un avantage n'a été spirituellement parlé ça vraiment malamu te ça qui to côté. Donc s'il vous plaît, prions pour blessing au nom de Jésus Nzambe abatela surtout et ceux qui a maladie ou encore il y a une cause, une raison, oyo sali ke bapanza sango ke akufi nzamba longola penza eloko wana ya mabe wana oyo komele to elingi ekomela ye. Ouais, si elle est malade vraiment nzamba abikisa ye soki eza aza hospitalisé ou encore aza na problème songolo parla nzambe vraiment asembola loboko nango ya visiter akangola ye.
Donc c'était ça les petits messages qu'on avait pour Nalelo. Et balobi Madjabo allié. Kweta Korolo Kelenki. Boko. Ah, franchement. Emba pepe kale koyeba eza ngambu. Tala. So sala kombo. So ebali. Ferme les cœurs po. Ozoba mbodi. Olapa. Ok, tuna nani? Oh, tuna nani? Oh, tuna nani? Ba YouTube ape ba soki ba sui. Ba wapi ba niemi na ndenge ba bambuli na ndenge na ba ngau na ena retard bandeko parce que ça fait déjà donc 4e jour hein. Ah oui, depuis que batonso ba panzi ba sangwango donc 4e jour mais bon, que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Les amis, abonnez-vous massivement sur MDGDTV Mafuta SK. Et moi, c'est la grande dame, mais faites large diffusion, likez, commentez. Nous, on est plus pour conseiller. Hein. Tout ça, plus on a pour prodiguer des conseils. Tout le déjà bayebi. Et donc, voilà quoi. Moi, coup de pouce, moi, like, moi, abonnement et songa. Et partage, ça la partage, yaya. Et obi qui ça moli moment qu'on a conseil auto pesaka. Surtout n'oubliez pas d'activer la cloche à chaque fois émission au quota soit activer cloche et ko informer yo et émission que non émission et quoti et c'est un peu ça. Donc pour nalelo bandeko to sugi na biso awa ezaki juste pour démentir sur la mort de notre petite, de notre fille. Et moi nabiso et Aliki nabiso et Andeko nabiso et blessing qui est encore due et pardon comment les amants makasi bon blessing et oyo azaki moko ya ba candidate na candidate hein, c'est une fille na Madjabo Rifiki utu koleka et surtout na bosana qui a presté qui tellement kitoko ouais en tout cas cette fois-ci Madjabo bongo presque bana nyonso baleka eleka qui vraiment ils ont du talent. Nzamba atia loboko asunga asa bango grâce ba progresser ba kene musika parce que le fait de ne pas gagner et l'inkoloba te que course sili ou encore vie suki topé carrière sili pas du tout et bazaba la mike a jezana bazana na avenir ebelé bazana ba talent ebelé oyo il faut vraiment ba exploiter les sous makasi lobby on ne sait jamais. Et yango moninga personnellement si gestion na ngezali soki bakoko zwa bango nyonso bameka ko encadrer bango ko orienter bango ko aider bango lobi bakobimisa mambo lobi penza bakopesa makambo parce que baza na badon baza na batalent baza na makambo kati na bango bato balandaki vraiment compétition bayebi mambo oyo et nazoloba eza vrai. La fille avait aussi épaté moi j'ai aimé ayembaki nzembo ya ndeko na biso Sandra Mboui. J'ai aimé à interpréter nzembo na kitoko et comme on a reçu une goodness nzembo Sandra Mboui oyo ya sike bimi mikolo esalika un mois nzembo na eza tellement kitoko. Moi je dirais que na banzembo nyonso Sandra Mboui ayemba na oyo ya interpréter ya bato na oyo moko oyo eza de best oyo pene leki nyonso. Nzembo wana esali un mois ya pamba mais okende déjà na 10 millions de vues sur YouTube. Moi je crois que c'est la chanson la plus suivie ah oui hein? depuis bamambo banzembo ya ba gospel ebandi awa bon toyebi na ba un mois bato bazobeta déjà ba 1 million ba une semaine yana bato babetaki ba une semaine 1 million tel que ya momo na nzembo ya bango na bakwei et les autres aussi bamekaki na ba un mois ils ont parvenu à moko mais nzembo ya sœur Sandra Mboui oyo et les 10 millions de vues les amis na un mois c'est pas peu de chose en tout cas et ça c'est la meilleure chanson na banzembo nyonso Sandra Mboui yemba et ça se chante encore comment ah ekimi na olinga ngo mo mingi nzembo ngo mikolo bon ekimi nango ekimi attends tu m'as comblé
qui déborde. Ah, comprenez mon émotion. Mais non, voilà, donc c'est ça. Et à interpréter mon kitoko tellement à ça à mon makasi. Moi parmi ma prestation on a sepela on a ligne makasi za kibwana. Et voilà, c'est ça, c'était ça, et que Dieu vous bénisse, de bonnes choses à vous. Merci, tout le monde a une au revoir, bye. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oui ako kalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana yo international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitanase pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na nga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo bandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe pourquoi maintenant tu m'as rendu
nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mes peurs sont dans ces métamorphosés osimingo sambwe maladie na miso olingo bebi naza toxique grâce à lui. Tango akufi badepsine balobi keno akosekwa akonzamba bakristo baseka alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aime bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointersede mpona nga na yo jésus de nazareth amen.